na kanti MC Pro a participaka mingi na ba formation nga na zwa. Ngai na zwa yango na zwa mingi formation en église KDC Gozen. Donc azana kati ndako baboti akutami na libaku ya zemi aboti mwana na kati ndako baboti abengami fille. L'état bato mibeko babengi yango mariage précoce. Donc eza condamnable bakokanga yo. Pona ngai jeune fille azana 14 ans, azana se ya 18 ans, azana mineur. Donc moi si aleka n'étape wana te, en tout cas faut luka minganga. Ngai nakoki kobalisa mwana ya mineur te. Ezalaka moment oyo mama azalaka vigilante na mwana ya mwasi na ba âge wana. Mbote na bandeko balandi bipai nyonso bozongi bozolanda biso na ngonga oyo tolingaka bino mingi pe boye malamu na émission oyo bolingaka kolanda mingi sous les projecteurs kande boyebi émission sous les projecteurs eza wana mpona komemela bino maye ya malamu pe maye oyo ekoki kocontribue na développement ya bajeune fille bamama bapapa donc na bacatégorie nyonso. Alors mpona journée oyo tozolobela eza journée internationale des filles. La journée internationale des filles oyo tokomeka un peu kodécouvrir na invité oyo toyambeli bino journée yango thème ezali nini et puis jeune fille aza nani pe nini tokoki kosala pour que jeunesse na biso bajeune lelo tokende liboso surtout bajeune fille. Alors mpona invité na biso toza na mama Sarah Ntwadi. Mama Sarah Ntwadi ye moko akose présenter pe akoloba asalaka nini aza nani mais biso déjà toyebi ke kombo na ye ezali mama Sarah Ntwadi. Sans plus tarder, mama Sarah mbopena. Mama Sarah okoki koyebisa bandeko bazolanda biso bato bazomona kaka mama Sarah Ntwadi malgré biso toyebi na biso mais oyebisa pe bandeko ba o bazwana na occasion te ya koyeba mama Sarah Ntwadi. Mama Sarah Ntwadi aza nani? Mama Sarah Ntwadi asalaka nini? Kombo na nga Sarah Ntwadi naza présidente ya association ACP naza pe commerçante naza encadré ya ba fille mère ya ba jeune garçon ba fele pe ba veuve na bandi ba mama o bazolanda biso ba papa ba jeune garçon bango nyonso ba comprendre tina nini tobengisi mama Sarah Ntwadi comme invité la journée internationale auto célébraka chaque le 11 octobre. Donc mama Sarah Ntwadi toyoki malamu likambo tina mutuya likambo biso tolobela ezali journée internationale des filles. Pona yo fille azali nani moto babengi fille aza nani? Pona nga fille aza nani mwasi oyo aza na se ya encadrement, mwasi oyo aza na se ya kobokolama, mwana mwasi oyo aza nana koki ya kobengama mwasi te ye wana nde aza fille. Sikoyo fille na jeune fille différence eza wapi? Fille jeune fille eza eloko moko peut-être eloko nakoki kocompléter mpona kokoma femme. Déjà mwasi oyo aza déjà femme, aza mwasi oyo aza déjà adulte, mwasi oyo aza déjà responsable, mwasi oyo aza déjà marié ye wana nde akomaka femme. Mwasi oyo déjà asi akomi mama pe ya bana responsable ye wana abengami femme. Fille aza oyo nanu aza nanu donc elenge soit aza oyo aza na se ya kobokolama ndenge nalobaki aza mwana classe aza nanu na se ya encadrement ya bato donc ye wana aza nanu fille donc aza nanu responsable te. Pour rappeler thème na biso eza la vision de filles pour l'avenir. Donc la vision des filles pour l'avenir ezali thème oyo eponamaki pa bayeba za likolo baponaki yango po ete mwasi
azala quand même na boyebi oyo akoki koyeba mpona kobongisa avenir na ye. Mama Sarah alobi vision. Soki totali ndenge yo ozokoencadre mpe bilenge, est ce que bafille ya lelo baza mpena na vision? Soki lelo tobengami baencadreur ya bafille, bajeune fille na bajeune fille mère, eza mpo lobi bazala na vision. Nde eza obligation na ngai to obligation parce que naza mpe ngai moko te, baninga mpe baza ebele oyo bazosala mosala oyo. Tozoluka lobi bafille bazala baresponsable, yango moni ntina ya encadrement wana oyo tozosala. Me na ntango oyo toza to na ndenge mokili ezotambwisama ezosenga jeune fille azala mpenza na vision po azala responsable. Lelo omoni deja ndenge toza na premier ministre mwana mwasi, elakisami ete mama premier ministre azwaki temps to bazwa temps ya koencadre ye, bazwa temps ya koforme ye, bazwa temps ya kolakisa ye po akoma lelo oyo aza lelo. Yango biso tobengami baencadreur ya bajeune fille po lobi batokoma mpe bamama ministre bazala ebele, présidente de la république bazala basi. Yango ntina ya encadrement oyo. Epuis ntina ya thème oyo soki babimisi thème oyo eza par rapport tomoni jeunesse ndenge ezotambola, jeunesse na biso surtout bana basi apparemment ndeti bazokomimona ndeti baza na bango lisusu na valeur moko te. Il faut basala makambo ya lolenge oyo basengeli kosala ozomona parce que na baréseaux sociaux tozomona na baquartier tozomona ndenge bajeune fille bazokose comporter. Mais biso toza wana tozokontinue kolite mpona bajeune fille bazala baresponsable, bajeune fille bazwa conscience, bajeune fille lobi bazala oyo baza ya vision ya monene ya makasi na mboka oyo. Mama Sarah tolandi yo malamu outi kobimisa eloko moko ya motuya oyo ezali vision na responsabilité. Mama Sarah, po fille azala responsable, critère nini ekoki kolakisa meme soki moto na nzela amoni ye alobi non fille yo aza responsable? Critère po jeune fille azala na critère ya malamu lelo ezouta na misisa. Biso baparent tozosunga lisu bana te, tozosunga su bana te, yango eza barezo oyo bana bakoma bairresponsable. Base eza kouta epai oyo yauti. Baparent il faut tozwa responsabilité na biso lokola baparent ya koyeba koteya bana, ya kolakisa bana mwana ateyami malamu te akobimisa mpe fruit ya malamu te. Alors il faut koteya mwana ya kolakisa mwana baavantage na ye lokola mpona lobi na ye ezala malamu. Parce que président de la république lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azopesa confiance na basi. Or liboso ezalaki baradage moko mwasi atongaka mboka te, mais président na biso apesi chance na basi batonga mboka lelo. Parmi bareso bomoni toza na premier ministre mama Judith Tuluka aza na biso awa. Alors faut biso baparent tozwa responsabilité na biso. Mwana il faut koteya mwana, il faut kolakisa jeune fille awa ndenge okomi na étape oyo il faut sala nini po lobi ozala nani. Kolakisa kaka mwana te keno soki tolo ebimi mwa nzoto epesami okenda libala. Yango ndo mboni biso baparent tozobebisa bana mingi baboti mingi azake mwana surtout soki aza na banzoto adevelope mbangu mpona ye mwana kende libala c'est tout. Or eza yango te eza important. Bana ebele babebisami bavi mpo bakendaki libala oyo bateyamaka mpe te balakisa bango te. Alors nga nazosenga kaka na baboti esengeli ya koteya bana, ya kozwa temps na bana ya basi, ya kolakisa ye comment koki kose comporter, comment koki kozala, comment koki kose présenter na miso ya bato, et puis ya kolakisa mwana ya mwasi ntina ya classe. Lelo président apesi chance wana sikoyo soki otangaki te oyekoli te ozomona te ke okozala nil. Donc na monde oyo okozala na yo sans valeur. Lelo président apesi lisusu chance ya mibale ya koloba ke soki mwana azwaki chance ya kokoma licencié te, mais bacentre efungwami mpona mwana mwasi ayekola. Soki ayekola deja ntango amipesi na koyekola otalisi ya avantage ya koyekola mosala ya maboko.
otalisi avantage ya koyeba kotanga, otalisi avantage ya koyeba komi respecte ye moko. Nakanti mwana wana ya mwasi lobi akozala fierté mpona baparent, akozala fierté mpona société, akozala fierté mpona communauté mobimbo aza, surtout na biso bakongo. Bakongo toyebaka mokongo aza mwasi ya luzito, mwasi ya mokongo azaki mwasi moko ya respect, mwasi ya mokongo soki aleki meme kopesa mbote ozomona mwasi fo akita po apesa mbote. Mais lelo eza lisusu bongo tozomona jeune fille ya mokongo alati na soni pour présenter na soni, donc bazopesa mbote ozoluka odevie parce que soni na kotala habillement oyo aza nango. Nakanisi biso nano baboti tozwa nano responsabilité, et puis na biso lisusu na kosenga lisusu na ba responsable oyo baza baparent biologique te ya bajeune fille. Peut-être mwana azwaki chance te ya kovanda na boboti, soit akufa soit aza mosika. Biso bato tozobokola bango tosunga bana wana ya kolakisa bango ya koteya bango lolenge nini esengeli bazala. Mibali pa lelo bakoma mayele, mwasi atanga te azomona ke mwasi atangi te bandako nyonso ekoma mpana bakoma koloba français. Siko yo soki oza instruit te ozomona te ke okokoka koteya bana te. Baekole bapare ebele bakomi koluka bana batanga baekole privé oyo eza instruit. Siko ntango yo mwasi oyebi eloko te ozomona te ke okosunga mobali wana te. Mibali mosusu mpe bakomi malamu mwasi na nga azosala quelque part, nga mpe nazosala quelque part mpona intérêt ya foyer na biso. Siko soki yo moboti olakisi mwana te ayeba eloko moko boye na vie, ozomona te akosuka kaka na mobali moko aza irresponsable, akosuka kaka na libala moko oyo eza digne te. Otala mwana mwasi ye kitoko boye makwei na libala moko malamu te par rapport ya ye. Et puis ntango mwana mwasi oyo aza instruit te, atangi te, ayekoli eloko te, azwi mateya te, okomona ke akozala différent na ba jeune fille mosusu. Ye moko nanu akozala na complète kati na ye. Biso tokolaka tozalaka bana basi oyo tobanda kokende mayangani ya bamama. Nabali nanu te, naboti nanu te, nazokende mayangani ya bamama. Mpona na kati ya mayangani ya bamama bazoprépare ba jeune fille comment okoko vivre na fiançailles na yo, comment okoko se comporter na moment oyo oza fiancé. Et puis bazolakisa bamama pasteur babande kolakisa ba jeune fille comment ya kobongisa ndako ya libala, comment ya kotanda mbeto, comment ya korepase bapantalon. Ba jeune fille ebele mama bayebi korepase pantalon ya mobali te, ayebi korepase chemise te, ayebi kotanda mbeto te. Ozomona biso ntango nazalaki jeune fille nga nakolaki bisika ya bamama mabala mingi, nazalaki entouré na bamama pasteur babanda koyede biso. Yango nazwaka occasion pe chance wana ya kobanda koteya baninga nanga ba jeune fille mosusu okomona na église bapesi yo mate ya bamama. En tout cas nazopesa mbote na pasteur Kiala oyo aformanga mpenza lelo nga ndenge naza boye, so naza boye eza papa Kiala. En tout cas merci, mbote bisika ozali babizu ebele na mosala osala. Alors bapesi yo mateya teya bamama ozotala na kosala ndenge mais lokola na bandeki déjà koparticiper na baconférence ya bamama, na bamate ya bamama, na mayangani ya bamama, bana KDC, bana ya SCC nakanisi boyebi ndenge tozalaki na baconférence wana ti lelo mpe ezali. Malheureusement ba jeune fille baparticipaka lisusu te o ezalaka motuya mpona biso. Lelo ba jeune fille lelo yebisa ye kende mayangani ya bamama ya mercredi akoyebisa wana biloko ya bamere ozomona. Or eza parmi biloko oyo esungaka soki mama asukaki na 50% ya mateya na église na mayangani ya bamama okozwa lisusu formation makasi. Baformation ekomi ebele na kanti MC Pro aparticipaka mingi na baformation nga nazwa. Nasali plus de 11 formations déjà oyo nga naza nango ya koyeba ndenge nini ya kolakisa mwasi, koyeba kosala biloko ebele. Lelo bana nanga bakufaka nzala te, lelo mobali nanga aza fier mpona nga parce que nazaka formé. Bisika oyo nayoki formation soki nazwa invitation to babengi nga nakendaka directement mpo nakende koyekola. Elelo ngai mpe nakoma formatrice, nakoma koforme. Soki boye na ACP bokokuta basi ba jeune fille ya ACP baza ba responsable.
ayebi ndenge nini akonibokola ayebi ndenge nini koluka ayebi ndenge nini koankadre to soki otiki ye akosala mosala bien oza à l'aise nakanisi baeglise mpe bozwa lisusu responsabilité wana mpo boyede basi oto na ndako azwi te soki aye na kati ya bayangani ya bamama akozwa na kati ya bagroupe oyo ezalaka na kati ya baeglise ezalaka malamu na bakati ya baassociation na bafondation baresponsable ya baassociation asbel baresponsable ya bafondation bokotisa eloko babengi formation epai ya bajeune fille parce que baformation wana eyaka soki azwaki chance na église te azwaki chance na ndako te na kati ya association azali akozwa formation na kati ya fondation akoki kozwa formation na kati ya église akoki kozwa formation na baekole nakanisi le 8 mars oyo towuti kolekisa awa ya 2024 nazalaki parmi baanimatrice to baformatrice to baencadre oyo topesaki toanimaki journée internationale ya basi ozomona tozalaki na maître kati na ngai tozalaki wana toanimaki epuis bajeune fille bazwaki ya motuya babénéficiaki merci beaucoup na préfet Pierre oyo apesaki ngai invitation wana ya koya mpona animation wana en tout cas bajeune fille bazalaki na esengo mpo bapartageaki ya ebele peut-être ezalaki na mbala ya liboso oyo aparticipaki na eloko wana mais ezalaki na occasion ya école en tout cas papa Pierre continue na yango ezalaka mpona le 8 mars te ndeti na bajournée boye bokoki kosalaka yango lisusu davantage obengisi bamama oyo baza capable ya kopesa koanime babiloko wana kosala yango nakanisi tozopesa baformation wana bino mpe bajournaliste bokontinue na biloko oyo ata mpona journée internationale oyo ya basi te mais bolukaka kosalaka baémission wana epuis bobengisi bajeune fille to jeune fille oyo aboti nanu te jeune fille oyo nano abali te abengami aza nano jeune fille en tout cas ya koinvitaka bango ya kopartageaka na bango ntango baninga mosusu bavandi na ndako bazotala na télévision bazotala na youtube bazotala na baréseau sociaux na batelefone ekopesa bango posa peut-être azwaki chance côté mosusu te tolobeli mais na telefone na ye oyo asimbi soki aza na mega akoti na youtube na kati ya kolanda émission akoyoka esengo parce que kotala nga mpe boye naza nano mpe jeune fille. Maman Sarah lobi pas aza nano jeune fille donc tozolite kaka juste vous rappeler que toza na moko a place tozosala émission na biso oyo bozomona sous les projecteurs eza moko ya baplateau ya maison des communicateurs professionnels MCPO bozomona cadrage kitoko mpe elenge nalingi nayeba fille de valeur aza nani parce que outi kobimisa mwa babiloko moko boye wana yango moto esali ke elamusa mpe question wana fille de valeur eza nani différence entre fille na fille mère nakolobela ya différence ya jeune fille na fille mère abengami aza jeune fille oyo si aboti libanda ya libala ye wana babengaka fille mère donc aza na kati ya ndako ya baboti akutami na libaku ya zemi aboti mwana na kati ya ndako ya baboti abengami fille mère yango moni lelo ngai soki naza encadreur ya bajeune fille mingi baza bafille mère mama Sarah mpe libolimbisi kaka na question wana ndenge kaka outi koloba wana ke fille mère eza oyo aboti epai na bango sikoyo na baye oyo parce que tobanda komona omemi na ntango ya kala okomona jeune fille ya 14 ans 15 ans 16 ans abali akoti ndako ya libala estce na ka wana oyo akoti ndako ya libala babali ye légalement tokoki kobenga ye fille mère mpe kaka po parce que aboti na kati ya libala obie wana akomi na kategori mosusu mpo na ngai jeune fille aza na 14 ans aza na se ya 18 ans aza mineur ngai nakoki kobalisa mwana ya mineur te parce que aza nano na maturité te parce que baage ya ba 14 ans wana eza bajeune fille mosusu amonaka bapériode na baage wana 14 ans 15 ans 16 ans 13 ans 12 ans 11 ans
amoni période na ye oyo tobengaka barègle ozomona siko jeune fille ya age wana ezosenga mama il faut encadrer ya koyebisa ye ndenge nini mwana mwasi akoki komibongisaka soki ngonga wana ekomeli ye parce que ezalaka bénédiction nzambe apesa na biso bana basi mpo eza bénédiction ntongo mwasi aleka na etape wana te en tout cas foluka minganga po mwasi ntango deja amonaka bapériode ne chaque mois yango esengaka keki bo mwasi ya mwasi nde yango wana yango esalaka ke mwasi amema zemi mpo abota bana alors na période wana ezosenga mama fo kofungola misu ya koteya mwana komo koki kose protégeaka nini fo utiliser mpona na moment wana soki okomi na période wana parce que ezalaka chaque mois et puis parce que période wana soki encadre mwana malamu te mwana soki aza propre te akobanda kozala mwana moko akozala humilie libanda po akobima boye atelemi bomoni abebi yo boye nini yo boye peut-être ayebaki te nini basalaka mpo amibongisa na moment wana ye moko kaka nde ayebi keno ngonga oyo naza na bapériode na nga boye ye moko nde ayebi moto alibanda koyeba te parce que bato alibanda bayebaka yango ntango oyo obebi komibongisaki te seke ezosenga moboti ezalaka age oyo moboti ateyaka mwana alakisaka mwana nini fo sala après ya bapériode wana okoki kosala nini parce que ezalaka moment oyo mwasi fo ase soigner tomelaka baantibiotique mpo na nini ya kobongisa nzoto na biso na kati kozala malamu epuis ya kotalisa mwana nini fo salela ya suka eza kenya koyebisa mwana na période oyo okomi nango olakisi mwana tala ezalaka boye soki oke malamu te okutani na période boye ekosalaki yo ozwa zemi ezalaka moment oyo mama azalaka vigilante na mwana ya mwasi na baage wana epuis likolo na yango eza ke bana bakomaka na puberté mwana akomi na puberté parce que soki déjà mwana mwasi amoni na période wana mwana biloko nyonso ya nzoto ya mwana mwasi ekomaka kofonctionner donc akomi na basensation ya kibomwasi kati na ye ozomona yango oyokaka etindaka mwana ya puberté mwana akomi kozwa mibali parce que eza biloko mosusu oyo ekomi kosala en tout cas soki vraiment boinvitaki lisusu médecin ya mwasi na avocat tia donc ozala mpena malamu mingi parce que médecin angaki mpenza koexplike malamu koleka nga parce que ngai naza na nga médecin te docteur Betty fallait vraiment azala awa na maître Kati en tout cas mbala nsima bobekisa bango kozala malamu mingi donc bakolakisa yo ke na puberté wana mwana komi mwa mutu likolo mwana komi koluka mwa baninga mwana komi otindi ye awa kaka eloko eza na kwe ye ake na wenze mpo kapusa here mwa nini mpo nyonso na nzoto ekomi kosala eza periode te bakoki kotindika mwana na libala parce que libala eza baprocédure fo kolanda ya libala donc ngai epo na ngai nakoki jamais kotinda mwana na ngai ya 14 ans 16 ans 17 ans akende na libala epuis lelo soki obalisi mwana ya age wana leta bato ya mibeko babengi yango mariage précoce donc eza condamnable bakokanga yo moboti obalisi mwana age wana bakangi yo mobali okobala mwana age wana bakangi yo moto obalisi libala ya mwana minere bakokanga yo mpo eza mariage précoce. Na deuxième question différence wana oyo akoloba fille mère na jeune fille. Donc fille mère aza jeune fille aboti en dehors ya libala akoki kozala na ye mpe adulte mais aboti aza fille mère parce que soki mwana mwasi aboti tochangeaka comportement yango yoki fille mère wana ngai nazwi yango na dévolé mère ya liboso eza mpo oboti okomi deja na mwana mère a mibale oza na batâche faut remplir lokola mama na mwana wana olandi ngai jeune fille ona na boti te aza obligé soit mpe aza ni obligé te ya kosala batâche wana ozomona oyo ya kosala pourquoi
azana ye azana nanu jeune fille azana responsabilité moko te oyo eza obligation mpo na ye lokola mwana eza te mais jeune fille mère ntango boti okomi obligé eza na babiloko mosusu eza obligatoire donc automatiquement oza obligé ya kosokola mwana oza obligé ya komelisa mwana oza obligé ya kozwa so ya mwana wana okomi kodevelope comportement ya mama oyo si aboti mpo comportement wana ezalaka automatique au moins azala irresponsable ateyamaki mpe mpenza malamu et surtout kopartage mpe éducation pa mwana wana epa ya mwana mpo soki ozalaki no éduke malamu te mpa na bino mpo mama apesaka kaka oyo ye aza nango ngai nauteki koloba nini ngai nazwa yango nazwa mingi formation na église KDC Gozen epa ya pasteur kia bamama ya KDC Gozen nde baforma ngai alors nazwa comportement wana lelo ngai comportement wana naza na baorpheline na ndako na nga oyo na encadre oyo baza na ndako na nga na monde ya bakusani il faut na récupérer bango mpo babeba te natia bango na ndako na alors nazotransmettre bango oyo nga nazwa oyo nga naza yango nalukaka 90% bazwa yango na kati ya association ntango napesaka formation nadegageaka oyo nazwa epai ya mama na nga oyo nazwa na bato bankadre nga libanda oyo nazwa na classe oyo nazwa na église yango nabimisaka énergie nyonso à 100% na partageaka na bango donc ntango nazokommunike naza na facilité bana bakomprenaka nga facile bana bazwaka nga facilement même ya mibali soki oye na quartier nga na vandi okosandi peneke no oyo babengaka bavoyu oyo mitu esalaka te soki babandi dezote soki nga na komi wana bayokelaka nga mwana mwasi azoyoka te komona bamama ya quartier bazalaki soki bajeune fille bazoyoka te bamama oyo bavandi na terrain bayebi donc soki mwana na bango azoyoka te bazalaki koya kofunde mpa na nga mais nga mpe nazalaki kaka jeune fille lokola bango naza mpe kaka jeune fille malgré naza mo age koleka bango bakoya kofunde mpa na nga alors ngai soki nazwi jeune fille wana na te ye soki ayoki jeune fille wana changeaka directement parce que na quartier na biso nazala jeune fille oyo nazala vraiment ti lelo naméritaka respect par rapport lolenge nakolela lolenge nazalela lolenge nga na vivaka ti lelo naza na ndako na nga ya libala mais en tout cas bamama ebele bayaka tala na age na nga me natretaka mabala ebele na niveau ya structure na nga etengami baye mpe kozwa nga mama biso kuni ezosimba te ya mosusu papa aza na kati ya structure na nga te aza membre te mama nde aza membre mais vi comportement vi oyo ngai nadegageaka liboso na bango papa aye kopesela nga rapport ya mama soki mpe nateyi en tout cas sur 100 naza na 95% oyo bayokelaka ngai ozomona donc différence eza jeune fille onano aboti te aza vraiment na baresponsabilité mpenza te et puis jeune fille wana mingi mpo azala responsable esengaka éducation nano azozwa mpa mama na tata bisika oyo awuti na ekole mpe koma kobebisa bana soki ekole wana eza nango na suivi malamu te to mwana ye na ye classe te balobi eloko te wana eza na bekole mosusu 2-3 jours mwana ye te baconvoke baparent mais bekole na lelo komona mwana osutuki boye 2 semaines mwana atangaka nete mais mpa na ye abimaka na uniforme oyo atangaka te ekole mpe convoka mpe parent te na suka mbula mpe mwana mpe azwi 60% azongo na mécanisme nini toyebi te lelo yango moni bana baza incapable ya kodefendre badiplôme na bango nayebi ke posa ya kolanda émission oyo esili bino te parce que mituna oyo bino bobanda ye kozela na ebandi bamituna mosusu boyoki yango te kasi émission oyo tozwi na occasion ya journée internationale de filles esuki awa te tokolanda yango na deuxième partie balobi bainvité bakozala ebele oyo tokosolola na bango mpona kolamusa malamu mpe kofundola mpenza makambo oyo etali bajeune fille bozala toujours branché na MC Pro chaîne na biso YouTube MC Pro to s'abonner kuna ebele to partager et kozala malamu mingi mpona nga na bino tokutani na deuxième partie ya émission na biso na kanti MC Pro
aparticipaka mingi na baformation nga nazwa ngai nazwa yango nazwa mingi formation na église KDC Gozen. Donc aza na kati ya ndako ya baboti akutami na libaku ya zemi aboti mwana na kati ya ndako ya baboti abengami fille mère. L'État bato ya mibeko babengi yango mariage précoce. Donc eza condamnable bakokanga yo. Mpo na ngai jeune fille aza na 14 ans aza na se ya 18 ans aza mineur. Donc mwasi aleka na étape wana te. En tout cas fo luka minganga ngai nakoki kobalisa mwana ya mineur te. Ezalaka moment oyo mama azalaka vigilante na mwana ya mwasi na ba âge wana.